d'expression. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi. Ekila monena pesaki ngangu ya suwa yete o. Parce que nzoto na ye pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balante Diamant Noir TV, bonjour et bonsoir na bino nyonso tout na mokili mobimba partout wana wapi bozolanda biso na kati ya Diamant Noir TV. Toza lisusu na invité na biso Major Otoyebi Major Bemtito Ngwanda. Toza na ye lelo concernant situation critique ya RDC et la spiritualité. Nde yango tozo sola elongo na ye okoti na kati ya émission na moni bo se connecter ebele to senga bino mingi tango koti na émission oteli biso j'aime na yo parce que j'aime des permettre émission evanda na YouTube bande comme souvent zo moyen ya kotala information parce que l'émission na Diamant Noir TV ezali vraiment menacé zo senga tango koti ote j'aime wambale le biso ande ko ba partager et vidéo de partout bokota bino nyonso obozali kolanda biso na moko na lelo to soit invité na biso oyo na Diamant Noir TV toyebi to yokaye nde après tokotia ba commentaire na biso Major alobaka penza makambo ya motuya surtout tozali elongo na ye to yambi yo. Bonjour Major, bonne santé na yo. Lelo mboka na biso ekomi pena ekomi très critique, donc bonne santé to bandana no wana. Merci mingi Mama Gisèle mbote na yo mbote pe na balandi banson ya Diamant Noir TV. Merci mingi pour la opportunité au pesinga libakuli au pesinga poete na koka kosula na balandi ya Diamant Noir TV. Bokolongo azoto ezali be kasimboka na biso. Oui, ezali toujours na bokono. Vraiment yango to lobi lelo en tout cas mboka na biso lelo ekomi très critique. Bato ba komi penza perdu du côté ezali notre pays et aussi la spiritualité. Yango lelo biso to rosola na yo to lo baboué un mot déjà Major faut la musa batu. Un mot na bato bazolando avant que mituna e banda maloba déjà e pa na yo un mot na mukuse ba kongole bazoyoka. Na bokuse ngana bana bango boy. Oui. Biso tous à la conscience que mabele oya RDC et pesa makana biso et pesa mina biso na mokili ya likolo na se. Biso banso o tuzali na mboka wana bana mboka wana to komaka mukanda epa ya mokili ya likolo na sete to bota makuna. Ye na ngolu na ye. Na bola mubaye na bolingo baye apesa biso mabele mana. Na boye baka ete tokozala capable ya ko gérer yango. Ya saka erreur te. Batunde basala ka erreur. Mais ye mokili ya likolo na se asaka jamais erreur. Pe akosaka te. Batonde bakosaka. Apesa biso mabele mana ayebi ke tozala makoki tozali capable ya ko gérer yango. Alors, yango wana tozoko senga na bandeko ya RDC que to bongola miso epa na ye. To tia miso epa na ye. To sala lokola bana Israël basala. Lokola yeme apesa bango mabele mana ezalaki occupé na bato basusu. Bana Israël sima ya kobondela ye sima ya koganga epa na ye mokili ya likolo na se bazwaka ba action likolo ya lilaka to promesse ya Nzambe bazwi action po ete bakende ko bundisa bakendaki te po bakende ko négocier na baenemi na bango bakendaki ne pona ko bundisa bango et pendant que bazwaka action bazoko bundisa
ba occupant mokeli ya likolo na se o apesa bango mabele azalaki impliqué yende à combattre parce que na suka ya Moïse ezala ya Josué ezala ya Moïse bayebisaka bana Israël eza bino nde boganyaka bitumba te mokili ya likolo na se nde apesa bino bitumba. Cela veut dire que biso mpe bana ya RDC mabele mana ezali ya biso tozwa action pour tout s'approprier na yango. Merci na yo tolanda nanu extrait oyo tozali kotuna yo mituna ba congolais surtout balanja Diamant Noir TV bozala na biso elongo tozali kaka elongo. Bonjour les élèves. On vous a dit que je suis mort. Et pourtant c'est faux. Je suis vivant. Je suis venu pour vous rassurer la sécurité. Wow, mboka na biso mama Congo wana toti kolanda. Tokotuna motuna kaka epai na yo wana zali chef ya ba rebelle. Totuna epai na yo Major Lelo. Les affrontements entre les M23 et les FARDC sèment la terreur Lelo. Na mboka na biso. Les 10 général Makenga ototi kotala wana dit qu'il est toujours vivant ndenga ebisi biso. Et défie notre armée. Motuna ezali. Est-ce que le lenge oyo makambo komi esengeli lelo ko frapper les Rwandais ou bien ko négocier diplomatiquement na ezali Rwanda? Parce que crédibilité ya RDC lelo ezali ko kita makasi motuna paina. Maman Gisèle, merci pour la motuna mayo. Makenga azali mokonzi ya ba rebelle azali moko ya armée rwandaise. Ye azako kamba basoda ya Rwanda pour contre biso. Nasina loba déjà nation na yo solution ya biso ezali obele militaire. Solution eza politique te. Natina wana ozomona ndenge azosala lolendo po ete ye azali appuye na armée na ye ya Rwanda. Mais biso mpona nini tozozela kote na biso soki biso moko tozokokamba armée na biso bapaya oyo batondi na armée na biso oyo bazopesaka bango kuna bainformation mpona nini tozotika bango bavandi? Ngai nazocomprendre yango te parce que même na kati ya liloba ya Nzambe nawa Nzambe azolingisa te ke yo kende kobunda na ba ennemi na yo oza na bango pe na kati ya armée na yo ekosimba te. Bon sens eza même te ke ozila révélation Nzambe apeso révélation ya likolo bon sens ekoyebiso ke ntango ozobunda na monguna na yo yo kolinga te ke monguna no azala na katikati na bato na yo tozandakisa yo bitume ezoleka na Ukraine na Russie. Na Russie. Soki Russie ayebi ke bato ya armée ya Ukraine baza na armée na ye ya kosala bango nini? Ya akokajole bango et vice versa na Ukraine parce bayebi ke barusse baza kuna na bazaki na armée russe nde bakoti baza bakota epa na bango na soi-disant négociation bakosala bango nini? Mais bokozela moment nini soki bolingi kosala makambo mosusu na ndenge ya malamu bozongisa bango opesa bango na bato ya force onusienne bazongisa bango na mboka na bango. Tant que biso tozali na botau tozotika banguna na biso na armée na biso mais tokolonga te yango wana baza kovimba na mutu. Mais tant mokolo moi tokosangisa bango baso bakota non seulement na armée na ba institution na biso nyonso tosangisi bango tobi ONU mema bango tia bango na biso zongisa bango na kena opesa bango pa mokonzi na bango nde sikota to bana osala plan ya bitumba bazali na accès na information te nde tokolonga. Mais tant que tokozala na bango mikakatano koza toujours Maman Gisèle tozongisa bango na mboka na bango lisumu nini tokosala po soki tozongisi bango na mboka na bango ezali mboka na bango bazali conscient
que aussi au moni tango bato bazo sa déclaration bana mboka bazo se mobiliser au moni bato wana ba so ba sa déclaration to batamboli po ba condamner Kagame aucun signe de vie hein? Qu'est-ce que cela veut dire bazana mokonzi na bango bayebi que so bati mutu likolo bayebi nini asalaka alors tozongisa bango na pas na bango armée na biso ezala polele makolo ya bana mboka ezala polele bako kosala ba action ya solo po ete mboka esukwama vraiment makambo lebeza ya moto po mundu solelo akomolinga akoma na ye congolais po bazomona ki kozala na bamboka na bango ekobi mabe bazalaka nde bacongolais moto eza malamu eseke RDC na Afrique mobimba kaka mboka na biso moto eza bien po bango nyonso balingi so bamboka na bango te po tozali na botau tozali nalobaka na yo déjà na show na yo la faiblesse avale toujours la force omoni na kati ya équipe ya ndembo équipe mibale ezobeta équipe moko ezobeta kitoko koleka o mosusu ezokoka te mais na équipe ya kitoko kana mpona erreur moke ya gardien bi ekoti bapoli mpona faiblesse ya moto wana moko tokoma souffrance na bango te donc la faiblesse avale toujours la force yango ndeko atuni abi pourquoi bazozongisa abi mon major pourquoi bazozongisa susu barwandais te na mboka na bango ngai na yo ndeko atuni mutuna biso na tozotuna mutuna muna barwandais basi baviole baaccord nyonso basinya na bango mais tozozila nini po biso pe action okoloba na monoko te na violé tona encore déjà suspendu na monoko te il faut na action manso to kosala il faut dans la action bango kuna ba sala action action oui bazo bombarder bazo occuper mabele na biso ba kotisa bato na armée na biso ba vandi non soki to boy ba accord wana tozongisa pe bango epa na bango to sali biso mute bango ne bazo violer accord liboso tozongisa bango epa na bango ezali mboka na bango alors soki balingi ke bakoma province na biso bayebisa biso to annexe yango wana ezala mosusu mais bokasi na biso nde kosenga ke tosala eloko na tokosala mapinga bazwa bato oyo bazali bien formés bien entraînés mieux équipés mieux payés motivés formés na ba élément oyo bauti na ba province mosusu oh bazali kuna na STT bandeko na biso kuna baza déjà envahi to former bango to équiper bango malamu to futi bango malamu to tini bango na ba commandant na bango ba kepo de période bien déterminée to kosala makambo wana ekosila to zongisa ba infiltré nyonso na mboka na bango tango bakozonga kuna ye mokonzi na bango akozana d'abord na difficulté à gérer bango mais soki tosali yango te ye azwaka toujours ka na lolendo wana na arrogance wana na orgueil wana solution eza kaka moko mama Gisèle ezali solution militaire basoda na biso bazali capable basoda na biso eloko tozanga bango mabundeli bazala motivé bazala surmotivé bazala bibundeli oyo ya malamu banuri bango malamu bafuta bango malamu mais tango balongola baennemi na katikati na bango batika bango basala musala oyo bakota na musala soda mpona kodéfendre mboka bakosala musala ya kitoko mais tant que bazo garder baennemi na kati na bango ekosimba te bango moko baza sur le terrain ezali vi na bango depuis 25 ans bazokufa esengeli mpona makila ya bainnocent esopani bazwa action ezali mabele oyo nzambe apesa bango bakotika te n'importe qui aya koenvahir yango asakana nango il faut que solution militaire pas solution politique ezali position moko oyo ke bazomonela biso toujours tolingaka nde major ntango opanzaka boye mpona bakongole bafandi bazoyoka mayele nyonso tu surtout ke yo mpoza motu ya mapinga tokotuna boye likambo oyo tomoni Vital Kamerhe aza akite lelo bato na ye bazosenga même lelo ke badédommage ye disant que personnalité na ye ya Vital Kamerhe eza touché ndenge bato na ye baza kosenga
Entre-temps, major biso tokoyebi se epai na yo que mbongo ya baredevable congolais ekenda wapi mbongo oyo tolelaki concernant ce dossier de 100 jours mbongo wana toyebi te ekenda wapi tokotuna motuna nini oyo yo lelo okoki koloba sur dossier ya libération ya Vital Kamerhe mpe oyo ezali badétournement. Maman Gisèle merci mingi mpona motuna mwana ezali signal moko mabe toyoka mpona mboka. Avant de répondre à motuna yo zopesa nga pasi na motema ya makasi ezali mpona juge yani oyo akufa juge oyo azalaki formé pour à défendre mboka ayebi loi aza koapplike yango lelo oyo ye akufi mwasi na atikali veuve bana batikali baorphelin baorpheline mais moto oyo azalaki condamné non seulement ye na équipe yo bato bazaki impliqué baza libre moto alingaki asala mosala oyo esengeli asala oyo azalaki formé mpo asala moto mona aza na se ya mabele moni ngai nazalaki na mosala ya soda il n'y a pas tolobaka boya terme moko ezali connu il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a que de mauvais chefs. Tant que on dit que Mbongo a contribué avec Kiwapi, mais question il faut tout dans mon camion boka pour y aller directeur cabinet naï. Azali directeur cabinet naï et Bao Balanda a très bien explication yaye Kamerhe. Azali koloba toujours que on a dos sala mon konjayebi on a dos sala mon konjaki informé. Azali commencé par monter na éviter so bato so za nango. Azali koloba toujours toyeba que jugement zaki ya munyamu mais na kati ya ba makambo mi azali koloba azali ko lâcher ba vérité. Asenga ku tu même que aya na ba preuve oui. Bon ponanga ezali eloko moko que ezali signal moko ya mabe que lelo epesi porte na bato ba piller su mboka na ndenge moko ya bozoba. Oui. Parce que ponanga mokonzi ayebi pourquoi asali ayebi parce que so ayebaka te ba libéré te ayebi pourquoi libérer. Je crois que ezali regrettable que na niveau wana ya l'état na niveau na kiti wana eloko ningo na salama bon eloko soki esami na niveau wana ya présidence sikoyo na se eloko ningo salama soki mokonzi akangisaki atinaki ye na parquet to na jugement na tribunal ça veut dire que ma preuve sikoyo baloba na biso ke bakamata mbongo oyo bazongisa yango réputation moni maman je dis le peuple congolais bakomi mur Oui baloba bamata bakita congolais moko te aza kuna akodimaka Kamerhe ayibaki te ayibaki na complicité ya bakonzi wana yebani mais moyen sukwama eza te ntango motu nyonso akomona Kamerhe azoleka position akoza tala moyibi oyo ekomi tala moyibi ya Kamerhe oyo tala moyibi oyo kani wana komone yango wana komona kolonga su te tala moyibi Kamerhe azoleka oyo akoefasa yango ndeni bakosala yango wana bakokele basali na papier basali nini mais congolais nyonso akomona etikali ezali tampon ezali caché otikali libela eolonga te il n'y a pas moyen de convaincre moto po bamboka ebimaki po na nini juge akufaki po azali kolinga ye ba vérité yango babomi ye sikoyo bakozongisa na bomoi mais tant que bazongisa na bomoi te bato bayebaka ke Kamerhe ayibaki mbongo na complicité na bakonzi na ye
C'est ça. Donc, ezali un mauvais signal pour la nation. Parce qu'il y a un sommet de l'État. Ezali somme. Ce que je sais, bamiyibi mosusu bakobanga su te bamiyibi wana nyonso acravate oyo bazalaka na bakobanga Maman Gisèle. So okangi ministre ayibi akotuna pe te yo po yibaki. Yo kanga pona yo yibaki. Exemple où tu le colote. C'est ça, l'exemple vient d'en haut. Et ça c'est un signal moko fort. Mais ce qui montre mon soir c'est pas appelé la preuve là. Yo bona boy ala ki sipe yo mais yo yibaki ta ba document de ça yango. Ba document ezali. Ba ko face à moi sur Twitter. Ezali signal mabe pour mboka na biso toza na bitumba epai bazo distraire bato côté mususu awa ezali mawa pour mboka mais bazo bosana ke tant bazo salango peuple azo ebate mais peuple azo eba peuple est informé ba ebi ke mbongo ebimaki ezali détourné ezali comme ba yibi yango mbongo à l'état. Pour la raison cachée, obscure, Abima, pour Bassala Makamalabango. Bon, mais heureusement que le peuple a su dû péter. Parce qu'on continue, qu'on cause indéfiniment beauté. Peuple a le misu a fungoli misu congolais susu. Okose to yene boya zongisi yo boye boya zongisi boye. Parce que la fungola miso, okoko ça va me shooter. Ce qui justice les alités. Justice monsieur on dit na mokili toza ba loi ebele. Loi naturelle les alliés. Oui. Na pesa par exemple ngo mon sous eleki. Ce qui moto akamati libanga bwa kilikolo. Assemblée to assemblée te libanga lina ekokita na maberi. Soki moto aloni nguba. Oui. Akobuka obele nguba, akobuka masangu te. Oyo bazolona. Yango nde pe bako moissonner yango. Absolument. Soki justice c'est ça justice monsieur ezali. Donc moi il s'appelle Zate. Oh bazolona yango nde ba moissonner. Mais ils allaient signaler ma pour mboka. Ça veut dire que justice est alité, l'État est alité, indépendance, la justice est alité. Alité, oui. Non, exact. Vraiment. Merci Nayo Major, Congolais Bazolanda, Nazomolande Bazako Komake. Vraiment, tant aux autres ministères, ils sont en baboué. Bande Kobota, j'aime ebele Pepe Congolais na télémina na place Oyo. J'aime na bino parce que mission Oyo Makamtozo Beza tellement motuya. Ndeko Congolais ozo kota na diamant ensuite tozo senga bino ba j'aime toyebi na to senga ezakara pona émission eza signaler makasi zo senga j'aime na yo ndeko koti pona kolakisa ki émission ezali vraiment makambo ya motu ya etali mboka bandeko to senga bino ba j'aime so ezaki to vanda kina major to lo ba makambo moko ezanga tina omona ba j'aime ebele makambo to lo ba ya mboka ya motu ya makasi bino bozo kota bana kini yebiso bandeko makambo o major azoloba eza tellement de wambalelo ebisa bango que mutu nyonso aza na besoin ya koyeba surtout pour l'avancement ya RDC ntango tozoyamba bamajor boye major bem tito ngbanda aza kobimisa ezosenga mpenza j'aime na yo s'il vous plaît bo aider émission botia ba j'aime ebele okoti nazomona bozo ebele bozolanda kasi bozotia ba j'aime te donc botia ba j'aime mpona bato ba j'aime pas bazala moke bino nde botia ba j'aime ebele. Donc tozozela bino kaka nde boza na kati ya Diamant Noir TV to retourna motuna epai ya major toujours ba massacre lelo ezakara kokoba na RDC ba tueur wana baza identifié même na dossier oyo tolobara dossier mapping major est-ce que RDC lelo tokoki te lelo ko utiliser ezali ba preuve wana te na justice internationale pona o ezali ko sanctionner surtout ba criminels locaux là où Kagame et les autres. Merci pour la montre moi maman Gisèle. Ezali bisoleto sengali bitu baba victime to salango. Oui. Mais kobo sanate Rwanda na Uganda babundaka na Kisangani. D'accord. Tu bere bakufa.
Ouganda zaki condamné. Mbonge belé, ba milliards. Pas 10 milliards. C'est la foot à RDC. Mais, mon konzi, yamboka sikoy, a changé en mot. Bisonne, et sengali, biso de la victime, to landela linkambo pour jugement, et salama. Pour justice, et salama. Pour na ba innocent ba koufa. Ezali muka, ezali vraiment volonté à peuple congolais. Ba mon la justice, et salama. Pour na ba ndekonabiso ba millions. Oh, plus de 12 millions de koufi dans l'Est. Alors, mais nani a kosala yango? Ezali ba kozi yambo canabiso. Mais ceux qui déjà bazo kene ko retirer ba plainte, bazo kene ko réduire. Et là ko senga avec dommage senga ba futa. Ezali malamu te para mboka. Kasi ceux qui basali yango te to ko zo gouvernement asika. Ça veut dire que chaque administration est passagère. Oui, ce que l'équipe, monsieur Sokoya, bao balingi mboka, bao balingi ke matila ya bana ba innocent et sopana qui est là vraiment justice ça va prendre batwana bako landelango dossier mapping ba landelango pour justice c'est ça. Bisonde sengai to salango alors ba bazana position voilà yango pourquoi to salango te ba preuve na ko bimisango ça bien pour na surtout pour na biso RDC non preuve ça omoni na lobaki mbala leki na bi moi ba bureau na biso ba baza sima situation mboka na biso avant na ba bureau climatisé ouais baza parfois mono na gâté tous on ba acteur na bango wana président Moussousso et Afrique, on va utiliser les garçons de bango de la course, on va utiliser les esclaves sous notre forme. On va utiliser on va vendre musica, on va utiliser Bahindu contre Bahindu. Donc, on va utiliser Sarangomo. Mais ce qui est dans le gouvernement, le gouvernement est solo. Tous les bateaux, balingi que justice salama. Tant que bateau na côté les mains. Pour na kita tous les yango. Ne bateau bana la position, tant que dans la position à force, mais tant que tu es dans la position à faiblesse, tu es dans la leadership pour les teke et l'angleango, bon, c'est kabiso, hein. Bah, bien bango. Bah, je vais dossier, bah, on a tiré et bandi. Il faut ban mboka ou balingi mboka, balingi justice salama. Bah, on n'est pas pour l'angla dossier, voilà. Pour être justice et salama. Tant que tu côté les mélangote, bah, bourron a biso, bah, on est fait que salama. Et il y a un moment que Bisso, il faut te tirer les sons. Tout ça, il 62 ans, toujours, qui n'est nulle part. Tout l'année, tout tel système. Et aussi, Bisso, toujours, et pas à Mokili à l'Ikolo, na biloko Bisso, toujours, un principe naïf, un principe aux alliés. Immuable. Et ça nous a capté. Tout Kambanambo Canabiso. Tant qu'on a Israël, en Égypte, ma copie qui est Égypte, a interdit l'invasion même en Égypte. Yemoko Mokela Likolo na Sazaki, roi Bango, roi spirituel. Aza dirigé à travers homme de Dieu, prophète, juge. Jusqu'au jour où Bango Moko na Israël, Bazaki affecté na ba nation païenne qui les entourait. Qui pas Samuel, nous qui l'habillons au roi physique. Et puis ça qui Samuel passe dans mon thème. Samuel a fait pas Zama, et puis c'est à Israël, qui n'a pas ça au roi. Zamba Robina Bango, Alobina moi Samuel, Alobi Yoka Bango. Ils allaient yoten de rejeter. Ils allaient ngai de rejeter, barigite kengai n'a régné sur Bango. Ils allaient ma conséquence. Mais biso, tout ça, les 72 ans, tout ça, on a qu'un bateau, passer par là. Maman Gisèle, justice, c'est dans mon kiloté. Les plus forts, à exercer force, c'est de quoi à force. Au cause d'un a raison. Sur toute la ligne, aux a raison. Mais les plus forts à pêcher le bokona mutu, au Vandi. Alors, c'est quand il faut qu'elle n'est pas à l'équipe en bas, sur l'angouya.
pour ce que bango peut amener pas j'ai beaucoup l'équipe bango ndelo ezali eloko ya simple ezali que to zonga biso bana mboka to sala to élaborer constitution na biso au lieu que ezala basé sur constitution bato basusu sur ba principe biblique to sali ba loi na biso basé sur le principe biblique pendant que tozo ko appliquer ba loi wana na mboka na biso ezo se pelisa mokili ya likolo na se yela kozala impliqué ba akusala makambo na ebele pendant mboka na biso pendant bénédiction ya mboka na biso. C'est la meilleure façon il y a que surmonter Babylone parce que il n'y a pas de justice dans ce monde. Exact. Juge yani azana mabele hein. Oui. Mais ba criminel bazana na bazana liberté. Okobenga ngo justice. Ba peuple congolais ba kobosa na ngo mokolo moko te. Ezali exemple ya polele penza ya munene que justice dans la mokilité yango wana. La fois passée, au Lobaki Nabiso, que selon la Bible, et Sengeli, to prier, ndenge yo moro ebisa biso. Sengeli Nabiso, to prier pona, o ezali ba ennemi Nabiso. Alors que Nakaya Rwanda oyo, azali lelo ko boma biso peuple congolais, o azali ko massacrer peuple congolais. Et Sengeli Nabiso lelo pe ko boma bango, ou et Sengeli Nabiso lelo ko sambela contre bango. Merci, maman, je parle de mon maillot. Bibliquement, ils allaient disponibles à ressembler contre l'ennemi, tout comme on a bandaki ça tout à l'heure. Et dans le temps que l'on a Israël, tant qu'on a ici, on va nous avoir ma bango, bakendeki qu'on négocie na ba occupanté. Bakendeki, ba bundisa ki bango. Moïse na Josué ba gagna ki 33 royaumes. Ba royaume monsieur ezalaki ke ba Jean bazali kuna ezaki ali sécurité bana Israël ta babimaki na Égypte bazaki na armée te bazaki ne ba umute kuna ils étaient esclaves mais lokola bazali ko tosa mokili ya likolo na se asali mosala donc la question na oui c'est disponible à prier pona banguna na ezala yo moko personnel pepo na mboka. Et puis bon, selon la parole de Dieu, les enfants d'Israël, pour récupérer leur terre, ils devaient combattre leurs ennemis, banguna na bango. Et les bato bakufaka. Bato bakanisi ke soko ozali mosali ya nzambe, yo il faut vanda nenga nzamba peso mabele non. Mais yo soko termi pour mabele manate. Munguna kozwango. Mais il faut terminer yango. Kasi avant qu'il na bozindo ya pesa to mona bandakisa na kata lilo banzambi. Na ningina kundela ba landi ya Diamanoa TV. Mais na loba ki la fois passée concernant Sima Aliwa batu bakende ki wapi. Sima Aliwa batu bakende na Libita. Bakende na séjour de mort. Kuna vie exatée. Notion à temps exaté. Parce qu'il y a beaucoup de Job, chapitre 21, verset 13, on dit qu'ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Bakiti en un instant, na mboka ya bawa. Mutuyon son oya kufa banda Adamu na Eva. Ti lelo. Banson bazana mboka ya bawa. Sauf mutumoko. Yes, monsieur. Yesu Masia wanzamba sikusana bawape avalisa na loboko na mobali. Le reste bazozi la besoin ya Jésus Christ. Moto moko te na sei na mboka bawa ko kumisa nzambe mokili. Et comme na Psaume chapitre 6 verset 5. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir qui te louera dans le séjour des morts. Moto akufi azana souvenir nzambe te. Pe moto moko ta azana sei mabele ko kumisa nzambe. C'est une impossibilité. Moto moko tazana na mboka bawa ko kanisa eba ke nonza bazali bwazali non ezate na mboka bawa connaissance ezalité boye bezalité boya bozalité et là comme bazali dans l'état d'inconscience totale. Donc na Psaume 115 verset 17 et le Psaume 115 verset 17 ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel bawa bako kumisa
c'était non. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Le lieu du silence, c'est le séjour des morts. La parole de Dieu dit que les vivants, en effet, ils savent qu'ils mourront. Moi, je suis dans la bonne Baba, c'est besoin de la diamant à Sikoy. Nanga. Biso banzo to ebike. So qui Jésus-Christ a zogi le loté. Biso peut te côté à Zolo Licolo. Et les bani. Les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Bawa. Baïba alors comme oti. Omoni. Tango bazo subalo ba ko sabato bazo zogi sa lino ya Lumumba. So les gens qui pensaient solo bateau ba kufa bazar kana bomoi. Mais bateau bas so ba tellement que jour na cérémonie na Bruxelles bateau soit disant lino Lumumba. Mais yo so Lumumba so bien mais bateau tout là ba kufi. Pas ça parce que moto yo voilà major tant c'est soit disant lino Lumumba déjà tu comprendre. Wano le bébé c'est belé batamaela jamano va comprendre donc soit disant cela veut dire que non, soit disant pas parce que moto yo tant ba belge ne ba bomba Lumumba. Oui. Ba woni ba bomba qui est oui ba l'axi biso ba monko. OK. Ba ke ba fait disparaître corps d'ailleurs. Oui. Moto moko boya zaki wana bombi mino mi balé. Tant ba interview ye ba tuni mais yo so bi ko ça mino mais yo éviter que yo ba ko konane yo. Bon, moto wana ake soit zaki policier soit zaki gendarme soit mais zaki belge. Azumo mino wana. Abi ake abwaka ngo na fleuve na mai. Bon. Oui. So qui ase abwaka ngo na mai. Siko wana uti wapi? Siko wana uti wapi? Est-ce que bana o bato bandimi ba se bloko basala ki test ADN ko ba yeba so yango bana na ye. Mais bazolo bana bato que eloko emoko na ngina souligner ça très important. Tozolanda yo. Bato so ki bakufi. Tozotanga bakomi abwe. Ba cause la retour à Christ. Mais esengeli bato ba yeba que na mokilo tozali na nzambe oyo ya solo na bana baye bazana elimu na ye. Nzambe oyo ase azali pe na bana baye. Zabulu tango nzambe akitaki na siawa akitaki na ba ange dessus. Na kati na bango ba esprit bazali. Un esprit peut fonctionner. Il faut un accord mokobo. Il faut un corps animé ou inanimé. Et cause là singa motala tanga loketo et cause la bague motala tanga musapi et cause la boucle motazo tanga et cause la nyama esprit cause la carte tango moto ba pesier singa la tanga loketo be singa les protéger singa les protéger moto wana te eza ba esprit diabolique ou eza autour de singa wana les protéger moto. Wow. Tant que on la bague et là comment ils faut ça bozabu. Non. Et ça esprit diabolique ils ont la bague. Mais je sais musala wana parce que tout esprit a besoin d'un corps physique, d'un corps animé ou inanimé dans lequel fonctionner. Tant abi so zobuko so tangi okoye bona boy bozala boy. Au fungoli ba esprit diabolique ba ta buku wana. Il faut pas tout comprendre que ceux qui montent à Koufi. Mais il y a le monde à bazo ça bazo ce qui s'abisso bazo qui s'abisso pas si sous. Mais alors que moko il y a kitoko ya pour garder dans l'intelligence ces années. Les années. Moko la biso Jésus Christ akozonga. Omoni ndenge to vandi awa tozo ngala zo sulola yozola na ngai balandi ya diamano atili bazolanda. Et là, comment vous savez, Mango? N'a pas fraction ya seconde. Bayo, bazalaki, bakufaki na acide, loka ndeko na biso, papa na biso, kulutu na biso, Patrice Lumumba. Bato banso yo, bandima bakufa, batia na acide. To, banyoka, bamela bango. To, nyamandenge na bapora na mai, na ba fraction ya seconde, bakozonga na bomoi. Bazonga na bomoi.
nzambe mokili akopesa elimu ekopesa nzoto wana makasi. C'est ça notre espérance. Alors bao bazana mabele balamuki bao biso tozana bomo esiko to bongwani elongo na ba utira mabele to kele po to kutana mokonzi Jésus Christ. Ça veut dire que le diable c'est un éternel perdant. Il y a là si un corps physique mais il ne peut rien sur l'esprit ensemble il ne peut rien. Mais yemo kwa ebi futur na ya ebi ka cause la détruire un jour. Yangwana azako benda bato mingi simana. Et donc c'est ngato garder l'intelligence que nenge komami na Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 le dit que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Nyon sur le bokone okuta esa mana bokasi boyo sara pona nini. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Namboka ya bawa mayere mazalité, boyan bozalité, misala misalité. Bateau bazali kuna bazali dans l'état de conscience totale. Bazo zila bozongi ya Jésus Christ. C'est pourquoi dans le bâti la fois dernière que les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Non. Au moins, biso ne a hôtel au bâti tozana bon moi. Tu es bien ce que Jésus Christ a zongi de l'autre tête là la pongi. Tu tiens zolo likolo. Mais Bible a dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Au moins so bâti liboso na yo, maman Gisèle, mwa mo rezo ganga na lion o ekufi. Yo ko vana likwa lion ekufi ozuli na yo. Mais mbo ezo ganga ko banga parce que ko so yo. Donc selon Dieu mon toso ka kufi sili, azo comparer un lion mort parce que lion ça dans la bombe ko sakana na été. Alors, c'est la même chose. Yango moni likambo tango na mentionné à likambo ya mais major na kati o muketango mentionné o lobango mais na partie ka ko lobi wana ke ya lion na mbwa na moni bandeko to mona bandeko belé bazokende na Maroc et pas ya Mobutu balobi ke tozokende kofunda makambo zoleka na RDC surtout dans na koti yango parce que lobi ke muto akufa mais tango bandeko bazokende kosambela kuna na ponga pe naza parmi bato bakine menga ndo sambela te ngana ngi ko lakisa ba congolais ndé ko sala ko lakisa ba congolais sika bakunda président ya biso ya kala Mobutu na Maroc tout ça quand même lakisa ba mais bato bakina ko prier kuna balobi ke Mobutu ba ofunda RDC est-ce que tant bato ba osala ndengwana eloko moko te sala ka po ya zaki président ya quand même ba puissance ebele makambo ebele ya butu to ya moi ya yebaki yango tango bandeko ba okene kuna est-ce que wana eza na tina to eza na tina te parmi makambo zoloba. Maman Gisèle, en tout cas motuna moyo ezali vital. Merci. Motuna ezali vraiment très 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 important. Et ils ont mérité réponse à kitoko pour être bato bazala éclairé. Avant de répondre na kotanga verset na kata parole na Ecclésiaste na ngi ke balandi ya radio pardon ya Diamano TV ba annoté yango. Dans Ecclésiaste chapitre 9, tout autant à verset 4 à 6. Et le Bible. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Oui. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Verset 5 de la Bible. Les vivants, en effet, baebi ete bakokufa. Kasi bawa, bae bakaloko mokoti. Ndilo banza bawa bae bagalo ko moko tango lobi bawa ko banda Adamu na Eva ti lelo bawa bae bagalo ko moko te lobi bo et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6. Et leur amour écoute ça qui bazaki na bolingo makasi hein et leur haine parce que bazana di kuna makasi et leur envie écoute ça qui bazaki na kolinga kolula ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Nyon sozo le kanase wa boy. Bato o bakatisa mabele bakitana se. Bazwe maloko mokote. Tout comme yonanga, toye bakamaye mazwe ka likolote,
toye ba kapete lo connaît les canacé Là, c'est oui. ba pe bazana sekuna basi ba katisi frontière non bazo ba ko seka bazo ga na se lo ko moto ce qui ba to baki soit disant que bazo s'adresser à maréchal non bazo s'adresser na ba esprit diabolique ba bengi esprit familier ces mêmes esprits yango le tango ba to balala ka pongi azu soit disant elongi akoko ayi azolo bana mais ndenge nini si metera ngabo bozolo ngako bongisa ngote comme salité bona boy bo pesa nga biloko te ndenge nini mais ça côté les esprits wana ba bengi esprit diabolique ba bengi esprit familier le sawa dans so ok na libita ko perdre de temps na ozolo bana moto akufite mozolo na esprit diabolique appelé les esprits familiers donc bon ba kera ki na mara soit disant ba ça desser na maréchal pemi na e ya zo zila bozo ya Jésus Christ moto moko te akati sikula aza kuna sa mabele ako yeba makambo za na moto oh mais maman Gisèle ce qui mon bout toi ça rappelle que ce moto akufa ça vivant mais comment il moto on parler du peuple mais bato ba yesi ba défier na parler du peuple ba tika ba ba na nyeka boy non kuru tu apema na e moko zi apema azo zila bozo ya Jésus Christ tant Jésus Christ abozonga kula muka tokozana to vivre c'est qu'on a c'est ça qui est important. Ah, obi ki réponse na merci pena eza motu ya kasi kaka na makambo ozolo ba biso balandi bazola ndo pena baza ya ko sepela na Diamant Noir TV po eza mamboka to solango et puis ezokende kitoko po même ngamo na zo sepela na makambo ozo exception ya motu ya otozozwa tozo sambela mingi na RDC lelo parce que lelo na RDC pona ko sambela na éviter so babeba sala concours ya basambela na monde après États-Unis je pense que goza la RDC après Amérique pardon oui après Amérique je pense que cause à les États-Unis pour cause à la RDC bolimba et cause à RDC pour na RDC makamba go sambela eza motuya to komi tu na lelo biso moko ba congolais soki nzambe azoyoka biso ou pas pour lelo tozo tuna question na qu'est-ce que nous devons faire soki tolingi nzambe penza ayoka biso na RDC mutuna na za kitoko maman Gisèle avant de répondre à Mutuna wana na compléter le comment ka omoni nzambe tango Moïse akufaka oui nzambe ayeko yebisa Jésus basaki matanga balelaki hein pendant longtemps nzambe alobi na Josué chapitre 1 verset 1 nzambe alobi na alobi boy abi après la mort de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nzamba ebisi, je souhaite que Moussali nanga Moïse a koufi tellement. Au moni, tozo sambela, bien sûr. Nalobaki na ambaleleki que toyeba peuple congolais va garder l'intelligence banzambe bazami bale nzambe mokeli ya likolo na sela biloko biso tata Jésus Christ azali nzambe oyo ase babengi ye Lucifer diable Satan le serpent ancien moyibi azali pe azape na bana bayi mwana ya nzambe Jésus Christ alakisa baye kolibaye lolengeni ya kosambela alobi na bango notre père qui est aux cieux notre père notre et y compris Jésus Christ yemoko abi tata na biso y compris Jésus Christ yemoko biso na kati biso batoto ndibaka bana zabulute biso bana nzambe ya solo abi notre père qui est aux cieux alakisa bango mais lelo zomona 3/4 ya bato Jésus Christ alakisi bango nane bakena prier wapi bango siko bazo contredire Jésus Christ oh yo c'est l'erreur yo nde zanzambe to kene pas mon cœur to kene pas na yo mais yemoko Jésus Christ asambela kapé na mona na lakisa ki balandi ya Diamant Noir TV par exemple la nilo banzambe yemoko bomo inae azoko bondela nzambe mais agani mon Dieu pourquoi Matthieu a abandonné ninga bato babeka abandonné non nzambe abandonna qui était mais aza oganga nzambe wa nzambe tata na e alors sikoyo
le sambo na biso il faut toyeba na nani tozo adresser prière na biso, c'est très important. Parce que so toyebi à qui tozo adresser prière na biso te tozana mikakatano. Kasi tolobaka ki tosambela pa nzambe tosambelaka bongo na yango wana kosambela nzambe oyo asala il faut esambela ngo eyenge bene na liloba lia ye selon sa parole. Vous ne pouvez pas bien prier sans oyeba liloba nzambe. Biso to ko sambela kona ba ennemi na biso contre oui contre ennemi ya mboka na biso parce que na uta ko loba que justice est dans mon kilité. Justice ate alors justice a bien ko kene pas mon kilé à likolo na c'est pour azali juste à couper sa jugement ya kitoko parce que prière est très efficace hein? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et comme il y a beaucoup à Jacques chapitre 5, verset 17 et 18. Donc Jacques 5, verset 17 et 18, balandi à diamant, nous a tenu bakotangango. Nous avons juste. Dieu, le Créateur, ne fait point exception de personne. Attends, oh, un président, oh, un citoyen, non. Aux à la président, aux à la ministre, aux à la nani, liboso ya mokili à corona c'est il y a quoi ça jugement ça correct hein aux a raison aux a faute na lobaki na partager qui na balandi ya Jamano TV principe avant ko monta sambela c'est na kaba 5 clés wana na partager qui na bango mais banako rappeler ba clé ami balé à liboso. Eloko ya clé à liboso sengelo avant que osambela ozo eloko pa nzambe mokili et c'est eloko à liboso ko yeba sengelo yeba eloko est-ce que ezali disponible eloko nini eza disponible po yeba eloko eza disponible c'est que na liobali ayi par exemple ne tozo ba est-ce que ezali disponible pour prier contre ba ennemi na yo to contre ennemi amboka na yo. Il faut que na makomi otala makomi ezali so monique nzambe alaka to nzambe se asala ça veut dire que eloko wana ezali disponible. La seconde étape, la seconde clé ezali et c'est qu'on croire qu'on dit masiko. Donc comment recevoir ce code? Comment recevoir eloko wana ezali disponible? Comment recevoir, c'est de croire littéralement. Ndele tozondima RDC que tolonga toujours au Rwanda tozondima parce que mais il faut qu'on demande, il faut qu'on action tango yo lobi na mwana pesa na mai mwana ndimi pe avandi na ko peso est-ce que asali non faut rotelema to ba ndimi ake ko zwa azwa mai ya ko pesa yo vraiment yango wana pena c'est ça. Donc, Nzambe a garanti d'ango. Ce qu'on peut faire, il faut biso de action. Oui, RDC, oui. Voilà. Les comment il y a pour recevoir ce qui est disponible, c'est de croire littéralement à la promesse de Dieu. Alors, ce qui te sert à monde, tu vas passer à l'instant pendant le quoi il va neko koyebisa biso neyo zebisa biso ese ke Congo lilo tomsu si to longa déjà Rwanda kala. Bon, ça en retard. Ils ont arrêté à terre. Bon, yango toujours profiter de partager. Vraiment. Parce que prière les années qu'on gagne à tous les demandes à monter pas ensemble. Mais il faut les aller selon les lobari ensemble. Alors ce qu'on s'aligne on a tout au besoin y anoter. Ma prière à batomi les a exaucé parce que bazo ko sambela selon mokano ensemble ti. Oui. Alors il faut y ba mokano ensemble avant yo sambela o lobanayi to senga eloko lingi OK na lobala yi yo lingi ko bala est-ce que ko bala za mokana nzambe OK oui nzambe nda instituer mariage OK yo siko za ba particularité na yo ba critère na yo lingi mobala ngaza ndengini to mobala ngaza mwasi ngaza ndengini azandeni yo tia on a papier tango yo zo bimana mwana mwasi bon par exemple yo ti critère numéro 1 mutongo mwasi ne falinga alinga nzambi bo solo ya bo mama nzambi abedi ngai bo mama nzambi tika ngamba biloko wana ngani ngamba nzambi te mobala yebi hein mwasi pendenge moko ça dit que yo za ba critère o yebi parce que lo bakata ke nzambi pesa mobali hein tango lo bilinga nzambi pas zoka
Vice versa. Donc, il faut dans la précis. Et on a c'est nécessaire. Tant que vous bien, ok, pas ensemble, selon ma principe, selon mon cas, ensemble, Nzamba kopé ça yo, oh, monter mon nom, parce que Nzamba ça toujours infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et comment même dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, et comment même le or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce que Nzamba sali, pendant yoto, pendant ngai, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, mais ça a déjà ébélé. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, il fait infiniment au-delà. Par la puissance qui agit en nous, il agit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, tu crois pas, nous avons appelé ça biso au tulingi. Alors, tu as adressé prière à biso ranan. Éphésiens, Philippiens chapitre 4, verset 6, c'est le Bible. Ne vous inquiétez de rien. Ceux qui m'ont s'inquiéter, est-ce que ça est mon cas dans l'âme? Parce que ne vous inquiétez de rien. Mais, alors Bible, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, faites connaître vos besoins à Dieu, non à quelqu'un d'autre. Kasi olobi no à quelqu'un d'autre major pour le lopena na bina opé misote le photo que no OK no na mpo marambozo beza tellement mutuya parce que batu mususu lelo na mboka na biso batu balobi ke Bible nde pepi na moni nde komoko pa komi yango alobi Bible eza ko endormir la RDC ndenge bande ko mususu baza koloba ke esengeli lelo biso ba congolais tozongela ezali bokoko na biso. Selon vous, Major Ngbanda Tito, à qui devons-nous vraiment prier et surtout pour notre pays? Parce que tu es bisouté, toi qui n'es pas Bokoko, toi qui n'es pas Nzambe Nengozo Bisabiso, toi qui n'es pas Jésus-Christ. Donc on a mis ça toi, tu es bité toi qui à qui devons-nous prier? Ça dit que omoni na laksaki na balandi ya Diamanoa TV auteur ya Biblia. Oui. C'est Dieu le créateur qui est l'auteur de la Bible. OK. Et yé asala ka erreur te. Biso bato saka erreur. Yé akosaka te bato akosaka. Likama bokoko. Omoni Moïse akufaka. C'est que Josué a yé. Quand Josué a yé, et Seigneur Josué, parce que Moïse a dit les choses capables d'état à zonga ko bunda pona bana Israël. Akena mboka bawa. Moïse a dit mission est accomplie rango. C'est que Josué po amona maenzamba za sa na Moïse. Et Seigneur Josué a sala mai oyo Josué Moïse abana ko sala pour être nzamba adra ko travailler na yi. Ba balobi bokoko. Ce qui m'a toison dit ma que Kimbangu azalaki auti pa nzambe. Que tout le monde est sengeli parce que Kimbangu alali na ye azozi la besoin de Jésus Christ. A sa mission na accomplir rango. C'est que ce qui yo le que on invoquer Kimbangu et sengeli yo sani. Il faut osa capable oyeba lo lenge ni Kimbangu azotambwa na nzambe na ye. Po yo po mayo nzamba zo sapona esa mapona yo bakoko na biso balala koko moko tazana bomo ya zakuna zate bakoko balala bazo la besoin de Jésus Christ ezala nani e ba prophète ba nani tous les grands hommes de Dieu ba so balala Moïse wana bazuro bana Moïse yabo Moïse alala Josué alala Abraham, Isaac, bon, tout baladi.
bazozila bozongi ya Yesu Kristo. Sikoyo soki tolingi tosala makambo ndenge bakoko na biso basali, il faut yeba nani koko na aza kokumisa osala mae koko na bana kosala po ete nzambe oyo azalaki na koko na yo akoka kozala na yo. So oyebi mayo eza te koloba koko yaka ne koko non koko asasa mosala ne alali koko ya te koko alala na ye koko akoya sikoyo te koko akozila bozongi ya Yesu Kristo. Yo nde il faut yo so olingi koko na yo il faut yeba nzambe koko na aza kosambela mai nini aza kosala po ete nzambe ya koko na azala na ye ntango yo bani mpe kosala yango nzambe aza kotravaille na koko no akotravaille na yo mpe ndenge azotravaille na ye ezali simple soki oyo osali ndenge wana te bon okoganga koko eloko moko eza te biso ata bao bayebi nzambe ya solo oba Moïse aya Moïse aya su te Moïse asala mission esi accomplir yango Josué aka non Josué asala mission alala na ye yo so olingo Moïse a intervenir olingi Josué a intervenir esenga oyeba lolenge nini Moïse aza kotambola na nzambe lolenge Josué atambola na nzambe oyo bana mpe kosala yango alors mpe komona nzambe wana mokili abana kotravaille mpe ndenge aza kotravaille na Moïse asanzaka te. Dieu ne fait point exception de personne. Yo kaka o respecter ma condition c'est tout. Moni nzambe oyo ase eloko kaka moko ebangisaka ye eza kaka liloba nzambe asalaka par tous les moyens à réduire liloba ya nzambe. La parole de Dieu est puissante. Alors tango soko lingo comprendre ngo tango yezabula kenaye ko tenter Jésus-Christ et en passant nzambe akele likolo na se à cause de la tenter. Non, c'est impossible. Non, on peut tenter. Non. Mais Zabou a kenaye ko tenter Jésus-Christ moi nzambe. Alobine boabi, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Au moni adversaire nzambe yase yi azali sima ya liloba ya nzambe a changer yango a modifier yango a ajouter pour a réduire puissance ya liloba ya nzambe. Alors yango wana ezo senga na bato balingi nzambe ya solo batanga maloba comme ba chrétien wana ya Béret. Ils recevaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur a dit était exact. Yango ngana na kebisa na yebisa ki na balandi ya Diamana TV ke ba garder verset wana ya Acte chapitre 17 verset 11 na mayele na bango. Soki ba monika ka moto atelemi alingalo atanga abali otanga kombo ya nzambe ya solo pe ni lobali aye et senga za biblia aye abana ko examiner makomi pona ko vérifier si eloko moto azoloba ezali ya solo mukano ya nzambe to ezobuta kana mutu waye to azobuta azozwango kote mususu parce que ba source ezami balé source ya vrai nzambe mokela likolo na se na biloko biso na source mususu faux Dieu nzambe yasi. Alors essengeli to s'adresser na nzambe à Dieu, nos prières à Dieu, non à Jésus. Et Philippiens 4:6 le but, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Nous faisons connaître nos besoins à Dieu le Créateur et non à quelqu'un d'autre, non à un être humain. Dans Marc chapitre 11 verset 24, oui. Jésus-Christ a lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nyonso bokosenga na le sambo. Na bondimaka. Donc, o sambela eyenge bena le banzambe na bondimaka. Que osu ko zwango ndo zuyango. Donc, nous demandons selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Les alliés très très importants. Et dans Matthieu 21, verset 22, oui. Tout ce que vous demanderez avec croyance par la prière, vous le recevrez. Tout, les alliés, tout, ici, c'est tout selon la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec croyance par la prière, selon la volonté de Dieu, vous le recevrez.
Donc esengeli tosambela selon mokano ya nzambe, selon liloba ya nzambe. Alors so tolingi ke nzambe ayoka biso, c'est ça la clé, hein? So, mais oui, allez-y madame. merci merci na yo major, parce que biso tozo kakata ngozo ya biso ya mutuya, surtout lelo pona makambo etali RDC eza pasi mingi po tozo lela toza na besoin que totelema makambo lobi lelo eza vraiment o ezali ndekozo namoni bandeko baza kotuna motuna moko ya ndeko alobi aza kotuna mpona kodefendre mabele na yo. Est-ce que kozela bate ya yo to ezali devoir sacré ya kodefendre mabele? Mais major arépondaki mais soki okokoloba so eza mabe te mpo bandeko eza motuna kitoko. Ndeko, chaque Congolais, chaque Congolaise, il faut ayeba que mabelo ya RDC nzambe mokili ya likolo sina pesa yo. Nazo bateki bino. Oui. Yo individuellement aba pesa yo. Alors, yo nde il faut protéger mabelo yo ko yo kena ko luka batote. Ko tout mona bato libanda te. Mais mabelo nza mokili ya likolo pesi yo. Yo il faut avoir disposition que ata eteni amuke mutu moka asimba gote. Po yo ne zali propriétaire yango. Pour nani nzamba pesa ki mabelo wana te to na ba américain na ba européen to na ba asiatique apesa bango te pour nani na pesi yo ba congolais oui apesi yo nzamba yeba ko yo zali capable ya ko gérer yango nzamba sala ka erreur te mais le dirait au kokate on dirait le loto bato nzambo ya se na bana baye nde bazolinga te ke bana ya RDC ba jouir na ba ressources nzambe mokela pesi bango nzambe oya se na bana baye nde baza sima nyonso zeleka na Congo wana. Mais biso siko yango na zoloba ke tokende pa oya pesa biso mabele. Oui. Ata mokili mobimba basali complot contre biso. Bango baleki mokela likolo na sete. Eza biloko ba seconde pa na ye. Biso tokende pa na ye. Toujours action selon promesse a pesi biso. Pour to protéger mabele. Yo, est-ce que ozali yo ko zila te que président de la République a besoin de protéger mabele na yo. Président da peso mabele. Président nana ma peso mabele. Eza président eza moto moko te na mokili. Eza nzambe mokili na peso mabele. Donc yo ko négocier na moto n'importe qui eza même na mboka. Moto ko dicter te que tika mabele wana ça. Non. Nzamba pesi yo personnellement. Donc yo il faut avoir disposition ou utiliser moyen yo so défendre mboka na yo. Yo ko permettre n'importe qui na mboka na yo à s'hazarder. Alors on a yé nana voya oti apena mboka na yo. Il y a 25 ans Congolais bazo kufa. Nana yé pour protéger yo. Nana pour intervenir pour na yo. Aucune personne, aucune nation au monde. Kasi pour le monde bata est président wana basangana ito bazo senga ke il faut qu'on négocie na ba rebelle. Au moins te ke bazo senga biso RDC biso bazo bundisa biso mais bazo senga biso to négocier na bato bazo bundisa biso nyonso. Parce que bango so bazo fait partie à complot contre biso. Ah, d'accord. Mais biso ou même biso na organisation ya communauté Afrique de l'Est. Donc biso na bango to baka monoko mokoti. Voilà. Différence munene ngwana. Zo ba monoko mokoti. Ngomba ba anglais. Bato bala sima mboka na biso za bango. Bao bazo agresser biso ba yako bunda na mboka na biso bazana groupe ya watu wana. Yo kana biso ko sala biso ko nini bana mboka force wana batika na mboka na bango. Babongisa na mboka mabele za yo ko kene na mboka ya motu te o kena ko tuma ya motu mais moto mosusu parce que yo congolais yo ndo zali mokonzi yo kiti wana ya bokonzi ya pendant la présidence kiti wana yo congolais ne yo ko okopona moto ko pesa yango OK exactement que ça n'a rien à voir avec façon ni montanga comme kuna ezala yo poni to ba forcer moto ba tirer kuna mais qui tu wana yonde ozali patron yonde ko tia moto esika wana so ko moni ke moto ango azo sala mala muté yo il faut olongola yo tia moto mususu oui ezali ndenge wana ba loi ezali na mboka ezali donc ba koko zo ba tote force mususu ba yena mona mboka no pendant que yonde za mokolo mabili na uti ko bana je répète c'est que président ya mboka nda peso mabili ezate motu moko na mokilo ya na mokilo ya se abwe ayokilo ma peso mabili
Tango yo botamaki wana yo komaki mokane pa nzambe te. Nzambe mokela peso mabele eza ya yo. Yo soki moto aye anyati mabele akoti na terrain na yo pour asala so eloko nini yo za na droit même universel ya autodéfense ezali vraiment nga na inventé yango te eza droit na yo défendre mabele na yo yo ko permettre qui que ce soit na mboka na yo yo no ko autoriser tant que yo autorisé te so ils ont engagement entre deux personnes quelque part ça le regarde ils ont un peuple congolais mabele ya yo hein ezo ko engager ka bato wana na ba accord na kuna betali ko aza concerné te mabele wa ze abiso nzamba pesi biso yango biso to ko protéger en utilisant tous les moyens à notre pouvoir pour te protéger te défendre intégrité territoriale mboka na biso. Merci na yo Major Ngwanda bazolanda yo da bandeko nyonso bazali na kati ya Diamant Noir TV surtout oyo balingaka Diamant Noir edino image bozolanda biso na bokebi nyonso. Mama Christine Ngwanda bozolanda biso na bokebi nyonso bozali ebele wamba lelo bozolanda biso bino nyonso tu na kati ya Diamant Noir TV na bino bote ba j'aime 42 tolobaka pour maka Major alobaka wa toebite makambo bimisela biso ya motu en tout cas merci na présence na opena na kati ya Diamant Noir TV parce que ba congolais bazozwa ebele ba mama na biso na Suisse bazolanda yo oyo baza partout moyo tanga tout le monde des ate bandeko ya RDC na moni baza na Lubumbashi bazokomela biso na Kinshasa baza kolanda yo ba prophète baza na Kinshasa bazolanda émission en direct batie télévision kande baloba batie télévision pour batala Diamant Noir TV et puis ce qui est na kini. Merci na yo Major nini oyo okoki kobakisa ba congolais po tozwi mingi lelo eza motu ya émission ona kosenga bandeko ba bandela balanda mais ceux qui bange ba retenir na nyonso yo lobi na poko na lelo surtout batika na moko ya motu ya bakotika na nini na o lobi na bango lelo tozo yo kayo. Oui, na kosenga na ba auditeur ya Diamant Noir TV ba soki bazongi na ndako batanga psaume 35 et puis psaume 94 ou bien 94. Psaume 35 to psaume 94 94. Pour la comprendre que bon découvrir que ça disponible. Ce qui va nous est disponible, n'engeni ne kosa makona bango, il faut bandima, ba croire. Comment la réponse se croire? Ezapuna bilaka ezali kuna ebili. David na psaume 35 azoko sambela que Nzambe a défendre disons, à défendre contre l'adversaire. À bout d'appui. À 5 même que Dieu a tina 11 à Bengana Bango. Et Zalouana. Donc, Balandi, il y a Diamant TV, Bako Tangango, pour la Bango Moko, Nandako, va bénéficier d'Ango, pour la Bango, va profiter d'Ango, va principe Zalouana, pour être yo, va s'engager dans Bazoua. Mais, n'a qu'à rappeler bango que va continuer ko sambela pour Dieu a exercé ba jugement na likolo ba ennemi na biso ba ko tanga ngo na 2 Chroniques chapitre 20 ezawana batang soki ba limba bani na 2 Chroniques chapitre 17 mais na 20 ba ko mona ndenge 3 nations ba yokanaki pour attaquer Juda. Mais roi à Juda, Josaphat, a Sambelaki, tant à Sambeli, a Sengi Nanzambe a exercé le jugement, l'icolo a ennemi à Juda. Et là, on est salamaki, la nation, 3 nations, mi balé, Boulia, Trebango, ou a gagné, a attaqué au monsieur 3e, Babomana, Trebango, Bana Israël, Bakomi, Bakotika, Bibendi, dépouiller Kabango. Donc, Batangango, ils allaient disponibles. Pour la bango à croire. Donc, na ko réitérer que mabelo ana RDC nzamba pesibiso. Ezali motute na pesibiso ezali yemoko mokila likolo na se. Et c'est elle tous ba action. Oh, à niveau na biso pour te protéger l'intégrité territoriale mboka na biso. Te permettre na motu moko qui que ce soit n'importe qui aille à s'hazarder que aille soi-disant on peut sabiso aille ko intervenir pour protéger biso. Non. Moto moko akoya wana po ya ko protéger mboka na biso azalité parce qu'il y a depuis 25 ans tout le monde mboka moko te intervenir. Donc biso moko to compter sur Nzambe mokela likolo na so apesi so mabele peut to compter sur biso moko na makasi na biso
pour assurer l'intégrité territoriale dans mboka na biso pour aimer nzambe mokela ko se akoza na biso pour asunga biso. Merci na yo, merci na bakongoni surtout balandi biso ndeko tomoni motuna na yo major akozanga teta mususu na mbala esima ko répondre ndeko oke na question oya ndeko répondre na mbala esima lobi est-ce que to sambela malamu pourquoi to sambela mais souffrance ezosilate a répondre ki yango déjà mais tala émission ne bandeli ou sinon na mbala esima major akozanga te kopesa ngo bate comme ça va continuer ko lando wapi poto sukisi na wana balando opesa OK bakoko kende na que dit la parole de Dieu pour balingaka français que dit la parole de Dieu na YouTube bako zwangai bao balingaka lingala bako kende na chaîne ngai lingala na mokili mobimba bako zanga kuna bako tika pe question na so balingi batika mituna bake tuna pe mituna d'accord likambo ete pona jamano activi pe ngonga ezali ngonga poto lobi mingi en tout cas to sepe na émission kitoko mingi kitoko même biso moro na moni équipe ya jamano bazo komela ngai biso vraiment kitoko merci na yo to kutana na mbala esima balanje jamano activi to ebike mboka na biso ekolonga toujours toko kufa te RDC kosila te à très bientôt to lobi bye bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV.